tumbu simo posa na ye pe amona kolo yesu ndenge papa simo kimba azomona kolo yesu impala kile viva ndenge biso mona kolo yo kani Sedeto nata kuma manza ito bana ba kutokulombele bakafulu watu sifidije Tusala. Msambu gange mfumiti Yesu Kristo yozola konikata nzambi wasi yo untwadi watata mwanda wa velela jika okwa masikilanga munaito tuka kwa yelevu se ye mwana kata mwanda wa velela. Amen. O kombo ya tata ya mwana pe tata Mulungu Santo. Lelo ezali mokolo na inga. Oyo lelo eye coïncide na kokanisa na date ya le 2 juillet. Ndenge tukikolanda bandari na mabondeli na biso na banzembo pe matei ndenge bauti kote ya biso na mokolo na lelo oyo tozali kokanisa dato ya le 2 juillet pe tolandi ndenge tata mokonzi abule maloba na ye na discours oyo papa directeur du cabinet auti kotangela biso pe tolandi mpe na mokonzi na biso oyo azali place na niveau ya liboso na biso bankole na ntina ya journée ya lelo yango ndenge tolandi na discours ya papa directeur na bandeko na biso oyo baye kotala biso na mokolo na lelo banda na niveau ya leta e baninga oyo baye kokuta na biso na mokolo na lelo ya le 2 juillet yambo tata Molimo Centre nzoto ya papa Simon Kimba Mkiangani azali kosala biso rappel na maimale kaka na mama Kimpavita mingi toyebi kaka kombo ete mama Kimpavita toyebi te mpona nini tokotangaka kombo ya mama Kimpavita oyo akufaka na date babomaka ye koboma na date oyo ezali le 2 juillet na 1706 ndenge papa Simon Kimba Mkiangani aza koteya biso akufaka na ntina
na boyei tokokanisa mpasi ya biso bato yindo pamba te ekolo Yesu apesaki elaka ete akozonga epai ya tata po ete akoka kosenga mosungi mosusu oyo akoya kolongola biso na mpasi surtout biso bato mwendo na ndenge matei toyoki epai bapapa bango nyonso misato ya bule papa Kisolokele, papa Dialungana mpe papa Dangenda Kontima. Papa Kisolokele ye aye kokangama na l'âge ya 7 ans. Babwaki ye musika na ntango wana na 1921 soki balongoli mutu awa na nkamba bakende kotinda ye na boma ebandaki komona na musika pamba te batransport ntango wana ezalaki pasi. Donc batindi ye relegation kuna mpona nini? Mpona kokontinue mosala oyo tata Simoki Mbangu andimelaki. Soki tozongi nsima ndenge nabandelaki ete mama Kimpavita oyo na litei ya malamu abandaki kopesa na bakonzi oyo babandaki kotambolisa mboka na ntango wana koluka moto nyonso azala na kimia. C'est vrai, na ntango wana bandeko na biso bamindele bayaki koloba ete bapesa biso kimia tolonga na mpasi oyo tozalaki na yango. Pasi nini? Par exemple elamba ya kolata tala na ntango tozalaki na ntango wana pasi bayeli biso bilamba ya kitoko wana mabe ezali te. Kasi makambo mosusu esengelaki te yango mama Kimpavita abandaki kopesa litei wana yango tekumisaki songisongi me nyonso wana mpona kofongola kaka nzela boyei ya papa Simoki Mbangu ndenge ekolo Yesu alobaki ete mosungi ye akoya kosala makambo oyo ekolo Yesu azali te kofongola nzela. Ndenge bakotangelaka biso ete liwa ya mama Kimpavita ndenge babomaki ye bazalaki na mwana na mokongo. Yambo mama Kimpavita akufa alobi ete oyo nga nayeli bino likambo ya malamu oyo ezali ya tata Nzambe kasi bino bolingi yango te, boza koboma ngai kasi boyebaka ete bozali koboma ngai kasi likambo oyo lokola eutaki mpe ya tata Nzambe kino ekokokana awa ebandelaki epai na bino boboyi yango bokolandela yango musika wapi? Awa ndenge eyaki na Yerusalemu, ndenge batata bayebisi biso ete mama Kimpavita ntango babomi ye akufi babomi mpe na mwana pigeon ebimaki. Pigeon wana ntango epumbwe ekokwela nde awa na nkamba oyo totangi bahistorien moye tokende mosika ngongo ekei ezali te balobi ete tata Molimo Mosantu baoya kolokele na nord ya Angola katembo eza ndenge wana ya kolimbolela biso moke awa biso banda tata mokonzi ya bole banda bapapa bazalaki bango nyonso misato abandaki kosenga toujours
na banganga nzambe oyo baza na kati na lingomba kolimbola likambo ndenge nini ezalaki to manso baza na kati na bible. Donc mama Kimpavita ayaki kofongola nde nzela ya boyei ya papa Simon Kimbangu ndenge mpe na boyei ya nkolo Yesu, boyei ya nkolo Yesu nzambe apesaki elaka na mokili akotinda mwana na ye avant nkolo Yesu aya basakoli babendaki liboso kosakola ete boyei ya nkolo Yesu nyonso wana bapapa katendo bayebi manso wana paseke babali bien esprit batonisa bango na makambo nyonso wana papa katengo na pesi nzela na komba ya tata mwana pe tata Molimo Mosantu ndenge papa Mfumambanza alobi histoire ya mama Kipanzita ndenge biso bakimbangiste considération tozali na yango mpona kolongola confusion na mitu ya bato. Histoire ndenge papa auti koloba na bayuda avant nkolo Yesu aya batindaki messager oyo ayaki liboso mpona kofongola nzela koyebisa bato ete nsima na ngai nzambe atindi nkolo Yesu. Moto oyo ayaki liboso Jean Baptiste ye nde ayaki kolakisa monene ya nkolo Yesu na makambo nyonso ndenge elekelaki toyebi yango. Koya ya tata Molimo Mosantu ndenge moko. Mama Kipanzita azali messager ndenge moko na Jean Baptiste. Ye nde batindaki po ete aya kolakisa na bato na mokili ayebisa bato ete nsima ya nkolo Yesu elaka oyo epesamaki ete Molimo Mosantu akoya, ngai na ye koyebisa bino ete Kimbangu akoya. Tango bandeko oyo bazalaki na tango wana bayokaki message wana esepelisaki bango te, nde basalaki ye mabe ndenge babomaka Jean Baptiste kuna awa pe baye koboma mama Kipanzita ndenge moko. Ndenge papa alobi kolanda géographie nord ya Angola ezali juste na Congo Central awa na nkamba yeluteren. Ndenge komamaki pe ndenge elobamaki ete Molimo Mosantu akoya kovanda na nord ya Angola. Ezala pati tango alobaki abombaki te alobaki yango ndenge wana koya ya nkolo Yesu mbala ya mibale oyo na koya ya tata Molimo Mosantu bakoya na nord ya Angola. Nord ya Angola yango oyo tozali awa na nkamba. Biso nyonso soki totali na carte géographique tokomona ke tombe juste penza na Congo Central esika biso tozali. Yango ndenge papa alobi histoire ezali ya biso toyeba yango malamu po tokoka kolimbola motu nyonso comprendre. Mingi bazali kosala confusion entre mama Kipanzita kozwa ye au même rang na papa Simon Kimbangu. Eza bongo te. Mama Kipanzita azali messager, azali moto oyo batindaki ndenge batindaki Jean Baptiste kuna na bayuda. Ezali lolenge wana me nkolo Yesu na papa Molimo Mosantu papa Simon Kimbangu bazali banzambe. Jean Baptiste na mama Kipanzita bazali ba messager oyo bayaki mpona koannonce koya ya nkolo Yesu pe koya ya tata Molimo Mosantu. Papa momo ke bopesi biso yango. Merci papa Kape. Wala tengeli wana papa likama mususu ya tukutunga. Boyei to mbotama ya papa Simon Kimbangu awa na nkamba. Oyo biso bakimbangiste bakotangela kabiso. Me nakate shizme tango tokoyekola kapito koma bandini. Ndenge nini ye papa Simon Kimbangu ayeko pona kaka abotama na tata Kuyela na mama Lois.
bakozongisela biso ndenge nini babakatelo. Si papa na mokanda ya catéchisme bayebisaki biso ete papa koyela na mama Lwezi bazalaki na bolingo ya solo ya tata Nzambe, yango nde tata Nzambe atindelaki bango likabo ya monene oyo ekodikisa mokili mobimba. Merci papa. Maso wana batata bateyi biso yango. Kasi soki tokosengaka na papa pasteur po na évangélisation biso nde toza na devoir monene na makasi mpona koteya makambo nyonso wana. Solo lelo oyo ndenge nazali koloba boye na etinda ya papa Simon Kimbangu Kyangani, mokili mobimba ezali kolanda ngai ke wana nde papa Mbenda aza koloba. Kasi na kati na baparoise biso nde baévangéliste tozalaka na devoir monene ya koteya na bandimi, ya koteya na bapakano. Papa Jangenda alobaki ete mingi tozali kozangela, mingi tozali kotiola tata Molimo Santo. C'est pas ignorance. C'est mutu oteyi malamu te, asosoli malamu te, azomona baninga baza kofinga, azokomona baninga baza kotiola, sanke asosola mbala moko ye mpe akotini na rythme wana, parce que ateyami malamu te, ayebi asosoli malamu te, mutu akososolisa ye azali te. Mais biso nde baévangéliste, bapasteur, bateyi toza na grand devoir wana ya kolakisa baninga. Solo lelo oyo tozali mpe kofete oyo liwa ya mama Kinzembo, mama oyo abokolaki papa Simon Kimbangu. Kasi na ya kobotama ya papa Simon Kimbangu, mama Lwezi ye akufaki, atikalaki na mama kulutu na ye oyo tobengaki mama Kinzembo, otabokolaki papa Simon Kimbangu. Kasi ye mpe mama Kinzembo ndenge abokolaki papa Simon Kimbangu, papa Simon Kimbangu alakisaki mama na ye ete tala ngai ndenge nini nazali, mpona nini nayeli, mpona nini nayeli. Ye kobikisa mutu mwindu, kolongola mutu mwindu na mpasi nini ezalaki na ntango wana na mutu mwindu, esclavagisme, koteka mutu mwindu lokola marchandise oyo nyonso kosombaka. Mutu azosomba bafufu na ye, marchandise nyonso ebengami marchandise. Ndenge wana nde mutu mwindu azalaka na ntango wana. Kokongama ya papa Kisolokele bakangi na sweta bango banoko bakolo bakanisaki ete soki batindi ye na boma mosika ya tata baboti na ye akobosa na likambo yango. Nzoka nde kotinda batindaki ye kuna nde makambo mingi ya mabe ebandaki koleka, koteka batu, kosomba batu a partir ya boma, kotia bango na babato mpe koachemine bango ntina Pointe Noire. Kuna nde babandaki kosangisa bango. Pointe Noire ezali mboka ya bavili, ezalaki na kombo mosusu, lokola babandaki koreunir bato mwindu nyonso wana ebengami sikoyo Pointe Noire. Mama Kinzembo mpe bazwi ye batindi ye na boma. Me mama Kinzembo abandaki komona trafik nyonso ebandaki kosalama na bato mwindu, ndenge baza kozwa bato bazocharge bango na bato, bafinani kotinda bango tote bakende koteka bango ba Pointe Noire. Mama Kinzembo aza komona makambo nyonso wana,
soki azwami mpeze wanani epanzi bato nyonso wana baza kotekama bamisusu bazongi bamindele bamoni ndenge wana aza kogene marché na bango nde basalaki manse ntango azokozwama mpeze kotumpuka wana bakoteli na bango na nzela wana ete azwami liboma ale bakotisi ye na lopitalo ya bato maboma kopesa ye batonga ya bato maboma na bonzoto eye koaflebir ye nde sukasuka ya batonga ya makasi na bato maboma faiblesse ye kosala ye makasi kino na date ya lelo ya le 2 juillet na 1929 nde atikaka biso bango bakanisaki ete likambo awa mama Kinzembo akufi likambo yango esili na ndenge papa Jangenda ndenge ayebisaka biso eke ntango asilisi kelasi na ye batie ye inspecteur ya douane na ndenge akendaki kofanda batindaka na mission de service na Mwanda kuna na Mwanda nde papa Jangenda ayaki kokontinue mosala wana na ndenge apesaka rapport officiellement na gouvernement eke bozali koteka bato ezali mabe ezali malamu te basengi eke pesa biso epreuve oyo ezali eke bato baza kotekama na ndenge akangaka jeune garçon na kati na bato na ndenge rapport ekendaka na gouvernement ya solo na ndenge toyebi ete na accident ya liboso oyo papa Jangenda ali kokonetre kuna na Mwanda na le 17 janvier 1947 na acte wana esalamaka mpona nini kolongola pasi ya biso bato mwindu tonyokama bateki biso lokola marchandise yango lelo oyo biso bakimbangisi likambo nyonso lelo oyo ndenge papa Simon Dimba Ontianga nalobeli yango ete tozongeli ya zero makambo nyonso eza na se ya makolo na biso awa tozali kolanda maye mazali koleka na kati na bamboka oyo bakoko basalaki banyokolaki biso koteka biso bazali nde kosenga bolimisi baza kosenga bolimisi na moto mwindu soki baza kosenga bolimisi na moto mwindu na esclavagisme oyo basalaki donc baza kosadresse tout droit na yo mwana papa Simon Kimbangu na yo Nkole papa Kate ozali nganga nzambe moto anyokeli yo asali yo mabe akoleka arekonetre asengi bolimisi position na yo kozala ndenge nini. Merci papa na kombo ya tata mwana pe tata Molimo Santu papa makambo ndenge boutaki nango na likolo mingi ezali na Bible ndenge tozali kotanga na Ancien Testament mibeko ya kala ezalaki soki moninga atoboli yo liso yo pesala makasi otobola ye liso soki abuki yo loboko yo pesala makasi obuka ye loboko balobi dent pour dent l'œil pour l'œil ntango nkolo Yesu aye na bolingo alobi bosalaka ndenge wana te soki moninga asali yo mabe arekonetre faute oyo ye asalaki limbisa ye kokangela ye motema te nde bandeko bayaki kotuna nkolo Yesu kolimbisa yango okoki kolimbisa kino mbala boni nde nkolo Yesu alobi bolimbisa ekoki kozala na limiti te me bozwa 70 fois 7 okoki kolimbisa moto 490 fois soki mabe ezali alingaki alobake nous avons le devoir ya kolimbisa moto quel que soit mabe asalaki yo soki arekonetre faute ya ye epai na yo olimbisi ye mpe bolimbisi basengelaka yango eloko te ezalaka gratuite
soki moninga asali mabe afukami asengi bolimbisi limbisa ye mpe bosana likambo yango papa mwa mokende yango. Merci. Sikakuku kozonga na yo po mutuni asuka ndi yango na yo mutuni. Baba balobaki ete bato wana bakoya kosenga bolinzi na maye oyo basali biso na maye oyo basalaki biso bakoya esika mosusu te awa na Yerusalemu. Bana nkole oyembela nanu biso nzengo yindula mphasi ziko ntamasi tukiti phasi zamona ngatuzeyiza ngayindula nazo izawu sitwatambulila mfuluzu izawu tutambulila mfuluzu bakoya kosenga bolinzi. Tuosenga Papa de la vie.
Merci Fareki, merci Faki. Banzembo mingi eza na Kikongo. Mingi toyeba kate banzembo na elubini. Yango nasengi na papa de la ville na moi moke malgré toujours yo à pied levé koloba moke nzembo yango elubini na biso bankole. Na kombo ya tata ya mwana pe tata Molimo Santo ndenge papa awuti kosenga na biso ndenge tonali nzembo abanza oyo nzembo etali mingi biso bankole pe biso andimi ya eglise kimbangisa pamba te soki tolobi ke tozali bana ya papa Simon Kimbangu pe bana ya mama Mwilu elingi koloba ete tozali bana bankole tozali bankole nzembo na mokuse elobi boye bokanisa pasi oyo euti mosika pasi oyo eumeli bokanisa pasi oyo euti mosika bokanisa pasi oyo emoneleki biso toma ya nkolo eske tokanisaka yango nkolo asalelaka biso boloko 40 ans eske pasi na ye tokanisaka yango pasi emona batata na biso eske toyebi yango eske tokanisaka yango nde na pasi wana kuna nde lobiko na biso ekouta abanza papa mwa moke na kombo ya tata mwana pe tata Molimo Santo. Na pasi wana ndenge elobi ete lobiko na biso nde ekouta nde kuna na ntango wana ndenge tolobeli yango oyo banyokolaki biso oyo basombaki bandeko na biso basosoli ete basalaki mabe bazoya kosenga bolimisi wana nde elakisi ete tolongi na biso to bapapa balongi to batata balongi na bango na pasi oyo biso bana na bango bakoko na bango tobandi kosepela lelo kaka na likambo wana ya mpasi oyo bapapa bamonaki kuna na boma na mamaki nzembo yango na arrive ya papa grand marabout oyo ayaka ntango bakomaka na boma nde papa fuma ndongo papa liangenda kontima akanisaka pasi oyo bamonaka gaki mvuluzi nge ozafuila mwiza vuluza mamene mako wana nde papa mfuma ndongo papa liangenda kontima ye moko mukasengaka yango biso bankole soki tozali komona lelo oyo te tozali associe na bafleur parce que papa Kisolokele mama Kinzembo na papa Mfuma Ndongo basalaki boloko na bango kuna na boma na bafleur na tiela boyebi yango malamu lelo oyo tomonaki bajournaliste batamboli kuna na tiela bisika nyonso tina mwanda bisika bapapa bamonelaki pasi esika bazalaki na boloko kuna na 1933 oyo babelge le gouvernement bamoni ete papa Kisolokele asalaki mosala ya kitoko oyo devoir bapesaka ye ke soki okoki yango senga likambo nyonso oyo okosenga okopesa yango ekomi lokola
mwana mokonzi ndenge abinaka mokonzi ayebisi ete mwana osepelisi ngai na miso ya bainvite na ngai minene senga nyonso oyo oza nango poso na kopesa yo. Mwana akendaki kosenga conseil epai ya mama oyo alobaka ete akatela yo motuya yo wana atiela yo na sani. Kuna na papa kisolokele ntango batuni ye eloko nini tokopesa yo motuya na likambo oyo osaleli biso devoir ndo réussir yango. Bopermettre nga kaka nakende kotala mama na nga kuna na nkamba de 1921 tokabwana na ye sikoyo tokomi na 1933 na tokotala na mama te. Likambo mosusu te, antuka likambo mosusu te kaka wana. Oleke yo okende kuna na mboka na bino o babangaki famindele babangaki soko ake na nkamba ake koza susu yako augmenter puissance spirituelle. Malamu mama na yo aya awa na boma aya kotale na yo jengo wanaisalamaka dati.
Farid Baflev Angola nzembo wana oyo gaki auti koyemba sikoyo nzembo wana na 1982 bakajangenda lobaki boyi na tangu wana na guerre ya 40-45 wana papa kisolokele na papa jangenda basalaka na Goma tena tangu wana batindaka na chela to tangu wana papa Fumalongo papa jangenda aza na Goma papa Kulutu na chela nde papa Kulutu papa Fumalongo pardon auti Goma akikotala papa Kulutu na chela okoma bakoma bikuna tango bakutani de bayembaka nzembo wana bango mibale bamindele bazokoyoka nzembo wana tango bapapa baza na kati na biro bamindele bazoyokela yango libanda banani bazoyemba nzembo tangu mindele bakobima libanda bayokela bazoyemba nzembo ekomi na kati na biro bazoyokela yango na biro donc epesaka bamindele trouble papa de la ville ozwi nzembo oyo nalinga soki elobi nini bokolimisa biso ngonga ezali kokende kasi maso wana ezali très nécessaire po banda koyeba yango moke na etinda ya tata mokonzi yango liloba simoki baonjangani pamba te mingi par ignorance tozali koyeba te mingi toyika na fete na nkamba toyela le 2 juillet na nkamba tozoyeba likambo nini ezalaka na tano wana mpona nini tata molimo sambe papa simoki baonjangani apesili biso mokolo oyo biso bankole Angola Baflev oui papa de la vie na nkomo ya tata ya mwana pe tata molimo sambe merci papa na ndenge opesi biso maloba nzembo oyo touti kolanda elobi boye mokolo yo okufelaki mokili bikisa bampate na yo bolingo na yo emonana po ete bilaka na yo ekokana awa na mokili yo oloba ete libanga moko ekotikala likolo ya libanga mosusu te olobaka yango sikisiki ete moto nyonso esengeli azala libre awa na mokili banzoto nyonso yo osala nzoto ya moto mwindo yango nde eleki na pasi ezali konyokoma kilelo mabe nini oyo bango basala oyo bakoki kolimbisama te bato yindo yo tata molimo sambe oyaka mpona biso te mabe nini oyo moto mwindo asala po ete anyokomaka ntango nyonso eske yo tata molimo sambe oyaka na ntina na biso te nde motuna wana batuni awa na kati ya nzembo pamba te ye aloba ete libanga moko ekotikala likolo ya libanga mosusu te nyonso
efo longwama banza moke papa to izina kombe ya tatamo la pita tamo limosa. Merci papa de la vie la banza bisonyos tolandi nzembo elobi nini mpona kosokisa tata molimo santo papa Simon Kimbangu kiangala alobi ete mars oyo tozali kolanda mars oyo tozali komona na kasi na biso na mabondeli biso bandimi tata Simon Kimbangu oyo tondimeli papa Simon Kimbangu ata nanu tokomi bandimi na ye te kasi awa toyebi ete tata Simon Kimbangu ye ayaki mpona kobikisa biso nyonso na mokili kolongola motu nyonso oyo aza na mpasi ndenge papa de la ville alobi lango ndenge nzembo elobi mpo ye alobaki ete na ye mpona baposo nyonso ezali na mokili malgré ke baposo nyonso ya mokili moto mwindu nde ye aleki mpasi kasi na ye mpe kobikisa bato nyonso poso nyonso eza na mokili oyo eza na mpasi bango nde na ye kobikisa ye tolobeli yango ete mars kaka na mabondeli pate biso bayebisi biso ete biso bato ya tata Simon Kimbangu totala esika touti totala mpe esika tozali kokende papa Simon Kimbangu kyalani talobi yango mwana ya suka ya papa Mfumalongo ya papa dengendaka ntina kutu tokiti nyonso wana papa za koloba choral division biso balingomba totala liboso ete lobiko na biso eza kaka na lingomba ya tata Simon Kimbangu na mabondeli nde mpasi nyonso oyo ekosila toza kosenga bolimisi ngongo ekema mosika me ezali nde ete toza kopesana na mokolo na lelo oyo ezali ya le 2 juillet l'an 2023 mingi toyebi te ntina ya badate oyo ya le 2 juillet toyebi yango te yango mpe neti mwa kolengola moke ntina ya date ya le 2 juillet bana na mama Kimpavita 1706 babomi ye mpona nini boyei ya tata molimo santo touti koyoka matei ndenge papa Katembo auti koyebisa biso Jean Baptiste babomi mpona nini boyei ya nkolo Yesu mama Kimpavita kaka na liwa wana ete aye koboma ye mpona boyei ya tata molimo mosantu papa Simon Kimbangu lelo oyo na nzoto ya papa Simon Kimbangu kyangani oyo alobi ete tozongeli a zero choral dirigeant
Merci, dirigeant Faki. Merci, dirigeant, merci, Faki. Papa de la vie.
Merci papa. Okombo ya tata ya mwana pe tata Molimo Centre. Na banza utafiti na biso ya le 18 mai. Oyo bandeko na biso ba inspiré que y la fête ya batata ya le 20 mai. Le fête ya mbotama ya papa Mfumambanza ya le 25 mai. Ito komi na fête ya bandeko na biso ba faki envahissement. Papa Mfumambanza asalaki biso interpellation ete tozala lisusu mosika te na tata Molimo Centre tolongola distraction nde na ntina wana nzembo oyo bandeko na biso akoral de dirigeant bauti koyembela biso elobi boye biso lingomba totala liboso esika wapi eza ndakisa ya elonga tobelema tozala pembeni ya nkolo toluka nzambe mabondeli yango nde ekokaka nyonso satana tokolonga ye kaka na nzela ya mabondeli nde na refrain alobi tokende tolanda nkolo na biso Yesu tokende tolakisa na mokili mabe oyo ya mokili toteya bango mabondeli yango nde ekokaka nyonso satana tokolonga ye kaka na nzela ya mabondeli na kombo ya tata mwana pe tata Molimo Centre. Merci. On va de la vie. Sango matei nyonso oyo tozwi na mokolo ya lelo banda banzembo toyembi oyo etali mokolo ya lelo ya le 2 juillet tolandi malamu tolanda kaka ndenge nzembo elobi na suka ete tolanda kaka matambi ya tata Molimo Centre oyo azali ete papa Simon Kimbangu Kiarani soki tolandi malako na ye de kinya ekoya na mokili mpe tokobika kaka na kati na bolingo mibeko mpe misala okoma tata mwana mpe Molimo Centre. Amen. Bika bakubikelo moko watonda lusiku musolo asedeto monkombate ye mwana tata mwana belela monkombate ye mwana ye tata mwana belela